Merci beaucoup, Merve, Nabino Nyustuba et Bozola Nabiso partout dans le monde entier. Merci na patron Nabiso Ozawana Pona pour Sungabiso to salam salamoko vrai, peu fiable. Bon s'abonner massivement, vraiment bon s'abonner na chaîne Nabiso La Mystérieuse TV. Donc Tozalawana Pona pour luka la bino ba information moko vrai peu fiable. To comment Nabiso ba umbu Nabino Pona Rosala la bino ka amsala po bozala bien servi na banda ku Nabino. Merci na mon réalisateur Goutsin Tinda Oazana Sima Caméra. Lelo toza awa na siège à IDPS et pas yo wapi toye kokutana bande ko na biso IDPS baza ba combattant mais lelo tozana de ko na biso aza analyste yemo se présenter liboso caméra na biso pour que bino ba ebozana boza bien scotché pour bo capter pe boye baye na ba écran na bino. Bonjour ndeko. Bonjour papa journaliste. Ngai nazali ndeko oyo abengami na kombo ya Ilunga Kabundi Serge, grand combattant, il y a force du progrès, il y a Snolgan Irak, dans Nanzolo ya Snolgan Irak, ba oyo bazali ko se rappeler na Snolgan na ba ebike na lolenge kani otolitaka na Sphinx wazali père ya démocratie ya mboka na biso oyo atiki misisa ebele olelo eza na kati ya kobimisa bambuma ya malamu pe ya kobimisa banzete ya malamu po ete nzete wana erayonne etandi nyonso ya Congo. Actualité oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso kolandela depuis mokonzi ya mboka a lancé union sacrée po ete bana Congo baya basangana naye basolola baluka lolenge kani o bakoki kosala po ete kobimisa Congo na libulu oyo tokota uta Mobutu uta Kabila le père uta Kabila le petit muta mandefu ya pembe wa komisa biso ba chômeur bato ya 40 ans balalaka na kati ya basalon na bandako ya batata na bango lelo nde kolandela mbela wana ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa oto bengi na kombo ya béton la concertation elekaki malamu tomonaki ne bande la concertation ebele bazaki koboya ke concertation ne osalema te mais na kotala malamu toye komona ete pole eye kopesa na kati ya concertation kolandela susi oyo ya mokonzi ya mboka tomonaki bandeko ya biteni babandaki koya po ete kosangisa mayele na bango na mwana ya mboka oyo tobengi Faci Beton po ete tokoka kobimisa mboka na biso na libulu ya 60 ans ti lelo kasi likanisa ezaki malamu bayaki na makanisa malamu toyambaki bango tobetelaki bango maboko biso peuple tomoni ete baye oyo bandimi na mbela ya tata mokonzi eza baye oyo bazali koluka bonsomi ya bana ya Congo bolamu ya bana Congo valeur ya Congo kasi na mwa tango ya muke na baye oyo bandimaki nandakisa ndeko Moïse Katumbi nandakisa ndeko Mbemba bayaki bapesaki contribution na bango wana na union sacrée na union sacrée bapesaki contribution na bango eza tout d'abord apport o bayaki nanu kondima na appel wana tobetelaki bango maboko mais sima ya koya kondima na appel tobandi koyoka ezaki na radio trottoir ke Mbemba azali kosenga boy Fayu Moïse azali kosenga boy mais tant que tozali gardien du temple, il y a état de droit, il y a démocratie. En tant que tozana état d'esprit, il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba Besengande Mokongwa Njoko.
totali ete bandeko oyo mai tozali koyoka ezali ya solo bi ezali lukuta kasi toyo komona ete maye wana toyokaki na radio trottoir ezaki ya lukuta te ezaki bosolo na lolenge kani toyo komona ete mokonzi ya mboka na bokutani na bango oyo bakendaki kotala ye lisusu epa ndeko Mbemba na ndeko Katumbi mokonzi ya mboka boyaki koyamba bango ke ayamba bango mibale po ete babima ndeti ba autorité morale po ete baya koimpose ye di ya bagato oyo bazalaki oluka ke bakatela bango ndatali ete nga nazali mwinda nazali pyramide nazali na kati ya sommet nakoki koyamba bino sanke nayamba mokonzi mosusu te ya parti mosusu te yango wana nde omonaki politique oyo président asalelaki diplomatie oyo président asalelaki nako invité pe ndeko Jean-Marc Kabund yokanana tokeli nano malembe na ndenge mokonzi mboka alobaki ke non soki ke ayambi bango mibale Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi yango nde kopekisa te ayamba bandeko mosusu mais omoni te ke koyamba bandeko mosusu wana mutu lokola Lambert Mende pe aye ekomi lokola mwa charge moboye ekomi lokola mwa haine moboye kuna Mende aoluka poste kuna Moïse Katumbi aoluka poste kuna Jean-Pierre Bemba aoluka poste nyonso tu na yebi te tanke bino ba garder du temple nini message nini oboyi kopesa na ndeko na yebi yo ete mokonzi ya mboka azokonza mboka oyo te par sentiment azokonza mboka oyo te par émotion ou bien par parti par ethnie ou bien ba groupe ethnie te azako kamamboka oyo avec état d'esprit to bengi état de droit oyo kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikeli biso eza arme mobimba o toko écraser ba onyo surtout bazali banguna ya Congo bazali banguna ya bolamu ya peuple congolais bazali banguna ya batu oyo balingi ete ba congolais bazwa misala te Congo etongwama te po ete Congo ezali inachevé kokutana ya mokonzi ya mboka na ndeko la mère Mbende eza mabete la mère Mbende aza mwana mboka bien sûr que azalaki na kati ya camp ya batu oyo batimbule lisusu libulu ti lelo asakaka kuna bien sûr la mère Mbende lobby alekaki na chaîne moko ya télévision mpona koloba ke non ye alongo FCCT azaka na kati ya FCC oyo azoyeba ke non autorité morale na ye Joseph Kabila Kabange mais aye na union sacrée peut-être mpona koya koluka soki poste soki pe nini oyo aye koluka ndeko yango wana na lobi boye mokonzi ya mboka azali koagir par émotion te par sentiment te aza koagir par état d'esprit oyo kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikeli biso toyebi ete ndeko Mende a travaillé na Mandef pendant combien des années? Pendant 18 ans, 10 ans na kati législative. Mandef ngondene. Mandef nanya oya kunoli lisusu libulu pendant 18 ans. Mandef wana ndenanya. Kabila ye wana ndeko Mandef pembe. Kasi mokonzi ya mboka alingaki koboya koyamba ndeko la mère Mbende te tokende pai azali mwana ya mboka. Mais azali na akozala na compte oyo akorendre na mibeko ya mboka so abukaki mibeko soki ayibaki akokangama ata ete akutani na mokonzi ya mboka apesi bambela na ye ayaki nango propre cahier de charge na ayaki nango na kotalisa mokonzi ya mboka ete ngai na ndimi kokota na union sacrée kasi esengeli boye mokonzi ya mboka aza nani aza sage au milieu du village esengeli ayoka matoi nyonso likambo moto na moto azali koya pembeni na ye azali koloba esengeli ayoka bango nsima ya koyoka ye moko mokonzi ya mboka nde mutu akopesa solution na consultation nyonso azali na kati ya kosala na bayimboka tokoki koboya koya ndeko la mère Mbende te lolenge moko ndenge tomoni ndeko Jean-Pierre Mbemba bayambi bango mbala boni kasi efe ya koyamba bango koyoka bango yango wana ndo omoni ete na koyambama ya bango
we uchi koleka mokonza mboka lingaki te ayamba bango kaka mibale po ete bapesa force moko mpona baloba ete biso tozali pe na force tozali na boye bopesa biso boye bopesa biso bonde toyokaki na radio trottoir mais aye koevite bango baya na ndeko Jean-Marc Kabund esengeli azala wana en tant que autorité ya IDPS ndenge abengisaki mpe bango mpe en tant que baautorité ya baparti na bango kasi na kolandela bademande na bango bosenga na bango epesaki ndeko Jean-Marc Kabund kanda mpona kotala ete union sacrée eza union secrète te nde tozali koyoka bato ya foyulu même foyulu me na bandani bazali koloba ke union sacrée ezali union secrète te bokosami union sacrée eza état d'esprit ezali résolution oyo ya conférence nationale souveraine oyo bakataka oyo tobimisaka ngondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba premier ministre kasi Mobutu atalaka ete na moto oyo ekozala malamu te azala en tête ya gouvernement po ete ekosala nini akokweyisa ngai oza na kanda makasi ya nazali na kanda ya makasi po ete namoni ete bayi politique bazali kosakana na mboka oyo Congo bayi politique bazali kosakana na vie ya biso peuple congolais parti politique ekomi lokola une famille biologique non notre famille biologique c'est le Congo notre famille nationale c'est le Congo parti politique ekoki kozala famille ekoki kozala famille te engagaka étouffer vie ya bana Congo po ete vie ya bana Congo ekende liboso te Congo to mitalaka malamu ndeko Moïse Katumbi mitalaka malamu ntango bandaka koluka mbongo ndenge olobaki ozalaka chauffeur ndeko Jean-Pierre Memba mitalaka malamu peut-être yo okoli na bomengo okuti tata na déjà a tracé l'onzela mais bino pe bokoki kosala nini mpona bayi Congo mpona bana Congo oyo bazali kosouffrir babengisi bino bokende kosenga baministère babanque centrale na likambo nini oyo bino bozali kosengela mai nyonso wana ndeko Jean-Pierre Memba oza papa na ngai mais zongisa makanisi na yo lelo Cyber Zaire ekenda wapi soki oluka ke bapesa yo banki Cyber Zaire ekenda wapi ndeko Katumbi na mwa ntango moke osalaki na Katanga kuna nyonso ezalika ya malamu te kobosana te rapport ya Luzolo Bandi tokangi misu te misu ezali ya kofungwama totala bino malamu yango nde omoni ete mwana mboka Jean-Marc Kabund le soldat du peuple wa azali na état d'esprit ya kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba le gardien du temple alobi na mokonzi ya mboka niet pas question ndenge lebese nganda azaki koloba non etikali non pas question ya kokabola ba ministère pas question ya kopesa mutu o zwa yango oyo keno se retrouver te likambo ezali awa toluka bonsomi ya Congo esengeli ekende liboso Congo ezali na bato mayele ebele bongo ezali kaka bino te oyo boza na mayele koleka na bayi Congo nyonso te mais bozi nde opportunité boza nde na privilège mais privilège etombola bino mapeka te esala bino ete boleki bayi Congo nyonso na mayele te boya na lolenge boyaki na ebandeli na bolingo ya kosunga mokonzi ya mboka po ete mboka ekende liboso totombola Congo ya biso ekende liboso po ete bana ya Congo base retrouver mokonzi ya mboka alobaki nini chaque année bakongolais bazobotama autant sikoyo eloko nini bino bozali koprepare na bakongolais oyo bazobotama mikolo nyonso mpona assurance ya survie na bango eloko nini oyo bokeyi oluka mpona kopartage bagato biso tokolia nini so bino bopartage bagato to babiso tokozela ntango bino bokolia oyo ezokweyena se tosa nini tolokoti toboyi na esprit ya état de droit ya kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba tokoki kolinga lisusu te totikala kaka bana oyo bazali kolia biloko oyo barishi balie biso tokomi lokola bambwa tolokota oyo mike bamie twana tolia toboyi yango ndo moni mwana mboka Jean-Marc Kabund
abengisaki baye badepute ya FCC tobengi kutu FCC tezere ya makasi badepute ya mboka abengisi badepute ya mboka parce que bazalaki élu na peuple congolais ezalaki FCC eza nini eza famille FCC eza nini eza kombo mais abengisi badepute ya mboka boyoka maye oyo tokendaki kosola na mokonzi ya mboka Mbuta Mbemba alobi boye Mbuta Katumbi alobi boye mais na compte na ngai poète na compte na ngai lokola nazali eli na peuple naza ni député ya IDPS mais nazali député ya peuple na lobaki na mokonzi ya mboka na likambo wana ngai na lingi te pourquoi alingaki te poète lelo na yoti kolanda na tongo awa banaliste politique mususu o bazoloba ke non il n'est pas un homme d'état il faut abombaka secrétaire tozana moment ya Kabila te o ezaki ke babomi moto bazobomba bazo préparer eloko boye bazobomba te l'UDPS c'est l'état d'esprit Jama Kaboun azan état d'esprit ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba ya ko dévoiler vérité pote peuple ayeba et si quand nini bazoluka ba mema pouvoir na ye pouvoir o eza IDPS te pouvoir eza peuple congolais parce que peuple congolais ne mutu apesi nani Fachi Beton pouvoir mwana oyo akoli na état d'esprit ya état de droit lingi koloba nini elingi koloba maye ebele progrès social développement elingi koloba éducation elingi koloba santé état de droit elingi koloba ete esengeli kokanga mpe na baye oyo bazali kodetourne état de droit elingi koloba nini elingi koloba il faut kokanga na baye oyo batiaka kanyaka ya leta na kati ya poche so bafuti bango bazwi mbongo wana batie na poche na bango bakie kosombela bango mituka batindi bana na bango na bapoto yango wana nde état d'esprit oyo Fachi Beton azali na continuité mpona koréaliser komatérialiser rêve ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba lebe sengade Mukongo Njoko sikoyo poto ke ndorosukisa na yo na question moko ya curiosité na gouvernement oyo président de la République il faut nommer dans quelques jours awa bona yo premier ministre koki osala na Moïse Katumbi to Jean-Pierre Bemba ou bien Lambert. Merci ndeko journaliste webe sala nga pasi makasi tant tolobela likambo ya Congo tolinga ko personnaliser bakombo ya batu Congo eza Katumbi te Congo eza Mbemba te même Congo eza baye o mususu boyebi wana te ou Fayulu te Mozitu te Congo ezali biso nyonso mpona nini te koyebisa ngai na komona yo boye ozali na bakalite morale oyo ete ekoki kosala ke yo mpe banome yo obima mpe mokonzi oservir Congo eza kaka bango te ndeko même na mikili mususu tokomona kaka bilongi wana te banani batondaka mbongo te Mbemba atondi mbongo te Moïse atondi mbongo te kasi baye o nanu bazwi te bakoma mpe esika na mokolo nini mpona koyebisa mpona koyebisa oyo boye bato bazali na kalite baza ebele oyo mokonzi ya mboka akoki konome bango babima baministre andeor ya bilongi oyo deja ebetela mabaku na bilongi oyo deja ekrata deja oyo ezanga ku so leki bozoki mbala ma ozwi tétanos tolingi babilongi wana te tolingi yango te union sacré elingi koloba nini tozosokola mabe oyo nyonso tu pendant 60 ans kosokola mabe wana yokanga na ndeko tokende maleme kosokola mabe wana Lambert Mende aye na union sacré aye kotika masumu na ye mais kaka ye moko Lambert Mende yo na longo na nga FCCT na saka na kati ya FCC monte ke azaka na troupe wana ya bandoki o bino bolo bakeno baza bandoki c'est que azaka na troupe wana mais aye na kati ya union sacré c'est que aye pe koluka na union sacré mokonzi papa journaliste na yebso ete
ndeko mende tobenga ye Tchakuli Bondansi ayebaka koloba mais atalaka maloba oyo azoloba azokoloba nini azoloba pour intérêt ya nani azoloba pour intérêt ya peuple congolais ou bien azoloba pour intérêt ya libumu na ye na libumu ya Kabila so azali koloba na intérêt ya peuple congolais alobela ndeli kama peuple congolais tolingi koloba ete union sacrée tolingi kosokola Congo na baye o bazali na bosoto basokwama nanu bakoma peto kasi wana nde toomona bango sikoyo ke nani asengeli asala na esika songolo so tomoni ke aza na tâche ya makasi te so tomoni ete te bilamba na ye etondi makila te soki elamba na ye ezali pembe moto abongo tokoki koboya ye tata so azali ya naboyi koloba FCC po ete FCC ezalaka te mais toolobela na baacteur politique ou bien badepute bazala badepute ya peuple ndeko mende so azali famille ya FCC biso toza peuple congolais tobi baacteur politique o bazali bacongolais o bazali koagir au nom du peuple congolais en appliquant la conception des pères de l'indépendance. Mona oya suka tokomi déjà na suka ya émission na biso mona oya suka poto silsa na yo mona nga ya suka sala kaka bref mona nga ya suka nazo senga na président Fachi ke alanda b'intérêt ya bato wana te o bazali koya na bakabali na bango na bajanda caché ekosimba te Miss na yo ezala toujours likolo lokola pyramide zala pierre angulaire pour na biso biso tosimbi yo biso tozali wana lokola fondation tozondi ma charge tout ekende boyo toza na yo kotika te kende o matérialiser vision ya père de l'indépendance vision ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba basée sur l'état des droits point train. Merci, vous avez été là nombreux en train de nous suivre. Et c'est bel et bien moi, votre humble serviteur Basile Yoka. Osana procès Kobenga peut-être pona moi ba conseil to na souci to ya melayo en politique moroboy. Benga biso kaka na ba numéro oyo bosomo na liboso ya poste téléviseur na bino bokozala bien servi kasi bo s'abonner massivement vraiment bo s'abonner pour ne pas rater na chaîne na biso La Mystérieuse TV. Ngai na repesa kaka mbote na grand cameraman pe réalisateur oyo azana sima caméra oyo azosala poke bo mona ngai vraiment na bandako na bino vrai kitoko Goussin Sinda donc merci et puis pourquoi pas dire aussi un grand merci à mon jeune patron Peter Ngoyi moi na États-Unis à Tongo et puis na moi na Chicago moko ya Tongo EFI Central mon ami de tous les temps oyo asala raponga Basile Yoka na sala très bien oyo asunga ngai chaque temps donc chaque mois na kotakata Wester donc ndenge sala kaka EFI Central. Merci. On a bien la prochaine numéro. Bye.